Est-ce que c'est permis pour un enfant de Dieu de tricher dans le cas de l'examen? Tricherie d'abord c'est mauvais. Surtout obligé à tricher. Non, 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 c'est mauvais. Quand tricher, il y a bien été. Maintenant, c'est une chose que tu retrouves dans Moussa Nzambi. Oh, Azar, vraiment honoré, tout va bien, pasteur, prophète, va retrouver d'autres tricher. Si tu retrouves Moussa Nzambi, à tricher, tout est le banni. D'abord, Moussa Nzambi a triché. Donc, pour regarder que Moussa Nzambi a triché, que a triché. On a auditoire, talibunda gauche droite, c'est l'or récupéré. Je ne pense pas. Nzamba limbisa mutabongo, peto sala rote, to protégeaka basali nzambe. Oui, le mal les allie, tout homme est failli. Tout homme est pécheur. Christ est route aucun homme n'est juste, pas même un seul. To protégeaka to ba comment to rosal. Pour livrer bongo to zeloni. Muta filmaki a dia livrango a zeloni. Point d'interrogation. Mon caleur to zobeta masolo ya Mukisho, le loi Azabazana Kacho. Pourquoi? Parce que nous sommes une Makamine et les cas qui ont honoré comme un Zambété. C'est-à-dire que on a tout honoré. Et comme le roi peuple congolais comme moi en alerte. C'est-à-dire que tout nisco bino. Tant que bino mo basala nzambe bozo mona ba image ya boy. Borolobani bozo lobani. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Sacerdoce et Rataraté. Alors, Nakati Yachia Nabino, la voix du peuple, espace auto consacré uniquement pour nous relever la solo au Italie Bonzambe. Donc il y a un temps pour tout. Et il y a aussi vraiment un temps pour la parole de Dieu, car c'est le soubassement de tout. C'est la raison pour laquelle, Bobi, il y a une émission dans l'habitude de Royambe Labino, notre invité permanent, le prophète Israël Condé, sacerdoce et rataraté, jamais rata. Le lot parce que tous en moi des sujets moraux et ça faire inquiéter Batou opinion en général par rapport à Italie mini peu sacerdoce tout mon image je pense que dans le bazota l'image tout mon image au bâti à Batou consacré pasteur Sony tout mon babilamba lati banzeta simi na bilamba batuno sur balati et en tout cas et pesi pena moi question moi mbilinga mité ma Batou par rapport à image on a tout moni et puis tout moni sous vidéo les autres dans les réseaux sociaux tout le monde le pasteur qui Kiziamina en plein examen à Zaro tricher tout le monde n'a pas triché ils ont un peu dérangé peu et mité ma yaba nzambe belé c'est pourquoi on s'est dit pourquoi pas to éclaircir batu to pesa batu kimia nanzela il y a liloba nzambe et puis pourquoi pas to lobela ba différentes activités où eza liées dans ministère il y a prophète Israël Condé. Bonjour. Oui, bonjour mon frère Vincent Nzamba Pambola yo. Apambola madame, apambola pause, apambola la voix du peuple Mobimba. Parce que ça, moko ya ba chaîne où ils ont très suivi, où ils ont permettre la vérité. Donc nzamba pambola bino pe apambola bato ba partager parce que bato bazo partager, bazo faire partir na ministère oyo. Nzamba pambola parce que na nzela na yo au partager. Donc on la pambola bino nyonso merci. Voilà, prophète, l'activité de tout ça, vraiment, merci. Et ça, tout ça, l'activité, makasi, parce que tout ça, on attend la deuxième apparition pour un absent. Et ça, déjà, dans le Bela Kiango, et ça, qui ça, tant oyo mutaza ko croire que moment n'est pas ali, que Dieu peut faire quelque chose au-delà. Parce que les loyo, mon frère Vincent, n'est tout ça en internet, n'est pas bazali na ville. Dieu a fait grâce dans le sens que ma bé oyo bande ko ya malem vérité ndo ya malem est commis ma bé oyo salamaki que na mu pepe moko boyaki les robes États-Unis bakota ki na va moko boye ya komona voilà miracle moko tikotaki makambo belé mais ils ont essayé se retrouver té
Donc tous amna na sorti ya batu na seconde oyo. Desi na force tellement ébélée. Dieu nous a fait grâce à organiser ba événement to benga deuxième apparition. Et ngi ko lakisa ni deuxième apparition ka loi ya Thomas. Loi ya Thomas ezali a lobi boyi. Bino pe boaki na Yesu. Bino Yesu abimeli bino. Bo pia ba témoignage ka bimeli bino asaleli bino. Mais ngai Thomas jusque là na monye lo côté. So batuana ndeto sala ba séance de prière très intense. Mutalo ba que Seigneur tourne en ngai pe. Ta na ngai pe. C'est ça esprit ya Thomas yango nzambe yo bimelaye. Jésus apparaître pour la seconde fois pas Thomas. Abi Thomas ngai yo. Tala maboko na nga ba pota yango ngai yo na telemi. Nde à croire. Eza boli mo ntembete parce que na autre nuance. Eza tembete mais za muta komi na niveau ba kosiye mingi ba soutenir tellement trop. Basali makambu tellement belé, ils ont payé même leur billet. Ba yena Congo babito kende na place makambo to monaka. Ils n'ont rien vu. Baye basali makambo belé l'autre côté. Maintenant ils sont retournés ba souhaiter quoi faire. Mais ba se décourager parce que Thomas a monaki pe grâce à Nzambe. Voilà. Thomas, mon ami, grâce à Nzambe, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Voilà. Donc, Nzambe paye moi, yemuru taloba mekaye. Pourquoi pas tenter pe goya robenga numéro oya prophète. Ils ont un interdité aux téléphones européens. À ce que de place, qui foutagi même bio qui tient ça aux juste solutions. Pourquoi pas au mekakutu ya musikara na téléphone. Je pense que aux ala est le mot très important. Prophète, le long aïe parce que dans un moment ba mituna au batu ba meki ko komela kominanga na nzela ya ba WhatsApp. Je pense que tout le monde a vidéo image oyo ya pasteur Sony kafuta na ba bilamba ebele na ba nzete tout ça banini c'est comme si cérémonie moro n'habité et surtout les gens ont terminé en tout cas tout ici batou on se la Nzambe se retrouve plus na ba image automoni wana yo betra masolo à sacerdoce il y a des sacerdoce to ezani ni sur éclaircir batou. Merci mon frère Vincent parce que vous êtes toujours à la page et vous avez aidé peuple Nzambe. Bato ba landa biso na voix du peuple ba comprendre directement que tant toujours yaka toujours la kisaka toujours éclaircir makambo ezo salama. Par rapport au sacerdoce, ma question faut te répondre. Le sacerdoce, c'est la haute spiritualité. Le sacerdoce, na linga les a bonganga, mais a kingangate, mais bonganga. Le sacerdoce, ndegele toko loba, le sacerdoce na loi mokonde tomo na ba prêtre, parce que domaine sacerdotal est la prêtrise. Donc l'ordre c'est l'ordre d'un prêtre. Donc dans le système sacerdotal, on voit directement le prêtre. Parce que ça na loi moko ou ça lié na tinique, na système, na ba loi et belé rituel et fandi na loi sacerdotale. Donc bonganga. Na katio non muke. Tinique, bilamba. Donc bilamba mobimba. Ba mtako lo babi baso ba moi na bima na ye. Abimi ba moni alati bo ba peut mais qui est cet homme? Ba ko reconnaître na tinique sacerdotale. Netso celui qui a foutu alati. Non comment na point wana. Rituel. Ba rituel maintenant ba romona rituel. Bazana système de travail moko za na ordre moroboui. Donc on a peut-être moko za liboso ba osala un pas. Deux pas. Baso kende. Baso obéir na système moroboui. Baso croire na loi moroboui bangi ba appliquer. Vous comprenez? Donc le sacerdoce c'est la haute spiritualité. Ce que plein sotolinga va pas comprendre. Et ça sacerdoce royal. Na sacerdoce lévitique. Tant au sacerdoce dans l'ancienne alliance, nous voyons Aaron. Aaron a sauté les comme maître du sacerdoce. Akolata na lolengi moko boye, makambu toi sous ça là to comprendre. Et ça là qui ombre des choses à venir. Place le problème ezali parce que dans l'ancienne alliance il faut respecter au monde lamba ba bazana étoffe bazana biloko belé awa akolata baba echat akolata biloko belé mais ezaki significatif dans l'ancienne alliance et qui est vraiment significatif. Donc hors des sacerdotes qui m'a comme belé bato pe ba qui choisi dans les sacerdotes c'était pas n'importe qui. Zoaka ya Samuel ba consacrer Samuel à 4 temples.
Parce que moi no ba consacrer qui na temple. Mais moi nango ba ne kolatissé différemment na batu nyonso. Pour ba différencier kaka elateli ya Samuel na bana mususu. Na même kutu bana Eli yemoko ba olata ndenge monté na Samuel. Donc loi sacerdotale ezali. Mais surtout que na nouvelle alliance, na temps oyo boui. Nazo ça les missions parce que mission est spirituelle. Muto azo là nous allons prier. Na lati na chemise. Et qu'on empêche ngate na ça la déclaration sacerdotale. Et qu'on empêche ngate na kota na kibonga makasi to na prophétiser. Et qu'on empêche ngate. Donc c'est un peu ça. Mais les logo on a peut-être na ba o ba faniti le ba rituel. Net moni l'église catholique. Bon moi que prêtre catholique. Pour ça la messe. Et ça difficile à la chemise oui. Chemise pantalon à télémi, tout le monde sur quoi y était. Ou bien bah aucune messe de requiem. Tout le monde me dit que curé to fiké moraye. Quand dans la maison d'habillement il y a une chemise, pantalon, souliers, télémi habillé, lélo na bénir. Bah quoi y était. Pourquoi? Bah messe ici bango na loi aronique yakala. Mais na ta oyo ezata ya nouvelle alliance. Jésus-Christ est Seigneur. Ezota la kaka bilamati. Ezota la te kaka prophète alata sultan, to prophète alata kibe non. Na côté ya Yesu na lati normal. De quoi empêcher ngati. Donc c'est un peu ça na moi loi ya tini. Maintenant ce qui au lobby que toza sur vous attend déjà ya grâce déjà Jésus-Christ. Pourquoi on retrouve maintenant le pasteur Sony na babilamba wana na batutu bazala ki wana. OK. Na répondre mon frère. Problème ezali c'est une cérémonie. Voilà, na côté de place wana. Ba bengango cérémonie. Parce que cérémonie so bengi ka cérémonie. Yeba konke ba rituel esala. Donc et yana likambu moko ezali. Na pese exemple. On repère ça non peut pas te éclaircir. Voilà. Avant de répondre, na pese exemple. Mariage, bazo bénir na temple. On remarqué le jour pasteur a béni mariage comme ça cérémonie nuptiale. Bon la loi sacerdotale il y a pasteur n'équipe ne changé. La cérémonie il y a elambo. Bato ba va comprendre parce que même au côté sacerdoce mais la cérémonie au cas où sacerdoce est touché. La haute zomone ezali passation de pouvoir. Passation de pouvoir il y a oyazalaki le maître batiaki la responsable de l'église de réveil. Il y a Congo pendant des temps ezalaki l'évêque quand kenza mwanambo. Yepe basale la kaye cérémonie. Et aki na fikin devant tout le monde à l'ata soutane baye basali cérémonie. Ba pesier pouvoir à diriger l'église de réveil. Et maintenant, mandat nesili. Il n'y a pas de cérémonie. Il y a passation de pouvoir. Donc, et là, on a cérémonie, il y a passation de pouvoir. Bakoko, tu as une haute spiritualité. Pour nous maintenant comment ça la service angélique, ça la service sacerdotal, il y a pouvoir. Comment bako maîtriser ordre moko ecclésiastique yangwana basala kibongo bamoni kankenza mwana mbo bamoni pasteur mo bonya simi nzeta mulai ezali évêque Corneille azape moko ba évêque alors basali cérémonie wana nde bazui pouvoir basali nini ba pesi Sony Sony ce qu'on a sana na minute le général Sony azui siko pouvoir on nde basali ka cérémonie tant azongi na ndakune azongi li chemise normale yamba bengaka cérémonie. Bon, jusque là, comme on a absent, comme on a absent, je sais que vu que Batunabiso y a la voix du peuple. Bananzambi balanda biso ba maison d'éclaircissement, n'avons pas la page pour appeler cet éclaircissement. Donc, Zakato expliqué que cérémonie est contre un système. Même à ta cérémonie à Dei. À ta prophète na matanga. Bon, on a na matanga où se comporter ndenge moboui. Na mariage on se comporter ndenge moboui. To ça na sainte scène en église. Bon, on a pasteur to col pastoral va changer, ba tie ba né ba bongami. Même cérémonie à consécration. Oh, moi na ba mo bimi pasteur.
so okeka na église babi lelo yo tozo pambola mwana bimi lelo Israël pasteur to consacré bata pasteur batelemi na bango kaka frère yaka banda lelo komi pasteur to mona boko likolo au nom de Jésus pasteur te beaucoup remarqué service cérémonial. Voilà. Ce qu'on a bandé quoi est dérangé qui bango bazo publier mokile komi na suka oyo nini to komi ko mona web ça ngoni. Bon elo encore web ça bango ezali cérémonie nyonso ezalaka na système nango. Surtout dans l'ordre ecclésiastique. Catholique, orthodoxe, protestant, kimbangiste, même islam. Donc, là, on soit bengaka cérémonie et comme bongo. Donc, on est allé ordre moko qui arrangé. Naza présenté, n'a qui présenté, mais il y a ordre qui arrangé, sali et l'équi. Bon, mon était lobby dans États Unis, bon, mon était lobby dans États Unis, et ça qui service mon l'équi. Donc, on va bêta qui libaku, c'est mieux peut-être besoin éclaircissement parce qu'il y a qui passation de pouvoir. Ndepé to mona qui cérémonie politique. Il y a président Kabila, na président Tshisekedi. Bah ça li passation de pouvoir na ordre moko likolo. Nyonso yone koleka zue lamba latisie bakangi bazui boye bato Cour suprême baye basali boye nyonso bengango cérémonie bato Cour suprême bakoko lata jamais ba veste bondima bango te il faut balata bilamba na bango wana il faut pe botia drapeau pe komi cérémonie même bénédiction mariage na ya civil soki ke bogume sabimi ensemble à jean kepi mukase atuniwa tozo sa civil anani Versace Luz nani boboya signa OK voilà ça va na ba famille ba ya ba notula we bourgmestre ba mo na bourgmestre mais potoye ba bourgmestre comme ezam ko la cérémonie akola ta teni na ye ya service ya cérémonie à telemi soka silisine bénédiction azongi na biro sa ni alongoli azongi na ye bourgmestre normal abimi pas démarrer kenai siko biso to ebi ke la mungi na tongo au sambeli nzambe soza na problème yeso abi kota na chambre na yo en secret sambela yo na papa na yo mais siko sacerdoce ngo oyo biso to robeta masola wa et implication est à quel moment la vie à mutu la vie de prière à mutu. OK. Le sacerdoce na vie à mutu parce que on te bien besoin de comprendre si tous les serviteurs de Dieu. Bon frère Vincent Dama Pambolayo, je crois pasteur Flori Pangi azolanda biso à France. Vraiment on appelle son mot belé. Vraiment c'est un homme de Dieu puissant des années. Ayem tantôt yamba l'évêque général Kankenza à Paris. Vraiment c'était très bien. Les lois n'ako le baboui. Nazo répondre pasteur waza hors sacerdoce, c'est très compliqué. Parce que c'est la loi de la chair. La loi de la chair est ali les pasteurs gentlemen. Aza appelé te. Ana loi mokota bonganga katinaye. Atikali homme normal. Peut-être à kota ki théologie. Assisi théologie comme on a koza moi calme kota théologie. Assisi théologie bimi enseignaka. Mais loi sacerdotale ezate. Na ina lobaboui. Bonganga nzambe zalaka eza application à Christ yemoko. Pe moi nanzambe soki déjà bani ko remarquer azokota na kibonganga ezalaka déjà ouverture ya manifestation ya ba don ministériel et les dons charismatiques wani abasine na ndenge nini mama zolanda nga ko comprendre ta konta so ko so ba orientation yemoko papa na lale na loti ndoto likamoko salami boui papa na comprendre te lo mozo sala melanga boy akomi kozwa ba orientation tamba kompesa ye mutakonzwa position moko na ordre sacerdotal donc on vivre ka bongo bongo te nde bibelobi ne fait rien sans consulter Dieu mais comment un homme peut consulter Dieu a consulter nzambe déjà loi mo boy kotikati na ye yango moni lelo mta osela nzambe ka bongo bongo yango lelo kamusi batu pasteur akufi na mbasu et kamusi batu pasteur akufi na kake kakebeta ki pasteur akufi dia ki wana balia ki e pando nando ka famille donc oya za hors sacerdoce le sorcier l'occultisme et sakananaye parce que azane lo côté katinaye yango moni na bato ba olanda biso lelo je crois au nom de Jésus bato ba libana besoin ko maîtriser kibonganga kande bazo bengana nous prions le bon Dieu nzamba visiter bango pelo tonto sabino bonganga nzambe za ko empêcher mutu akende maison moko quelconque pour simba bonganga nzambe za ko empêcher même as joueur à
okota na loge moko po tchaka babi bon nganga nzambe za ko empêcher un homme d'affaires pour mata fois que là na ndako maman moko boy ba salier bilomo non le sacerdoce ça contre yango parce que le sacerdoce ezo mema mutu toujours likolo makasi pe mutaza protéger. Voilà, c'est trop fort le message. Je pense que le numéro est là. Au lieu d'aller chez les occultismes, chez les occultistes, au lieu d'aller chez une maman, moi, sur Simbi, moi, ça sur le mai. Aujourd'hui, bah chance, on ça va faire. Faut mon papa, moi, na Gintsuka. On vous dit que na bonzambepe, maramouane ezali, donc appelez juste le numéro de au bas de l'écran, il y a prophète Israël Condé et vous aurez la suite et puis bah résultat moro positif. Prophète, tous autres la paix vidéo pendant que tous sur la tous monde negonayo pasteur Kiziamina oyo azo sala examen to monier azo koma azo boire lisu na moi kaye mu reza pemeni na ye. Bon là tu vas retanga na kelasi ndo le temps obenga ngo mudu so mu ndo sa bo aza ko tricher. Et là voilà et tamoli na niveau internet nyonso. Et qu'est-ce que vous pouvez dire étant que homme de Dieu tant que peut au moni ba image wa. OK, merci. Ngata na zotala yango tozotala ensemble. Problème c'est Zali, toujours nous avons eu une intention muto kanga ki afilma ki est pour la biso makambo ya osala. Omoni sko pour mikolo komini. Problème to komina o sko eza que bino basala nzambe lelo, limisala ba bino. Bino basala nzambe lelo batu bazo nimela sou bino te parce que ba aventure komi trop na kati ya christianisme. Il y a des gens au lelo, ils font des choses plus que même les païens na kati ya christianisme, c'est-à-dire au moins la pasteur, prophète, archbishop et tout autre non. A télé maral soit cher assemblée là batu mais marambo do sala païen kuta ko sala monter. Maintenant le fait que batu bakomi na bakomi na moi déception là alors bato tika la subino tante c'est-à-dire ba mo lukasko misala na bino e ba na kobima na miso batu na poisa ngana lobite que prophète pasteur Gizami naza moto na nzambe te mais est-ce que moto na moto komi na sika mo so amoni ah moto na bien mosala na nzambe mais marambo ko sala ezo correspond na mosala na nzambe te tika na la kisala batu ba sala attention c'est-à-dire que eza bino mo kalelo tozo beta masolo ya mugisho lelo aza bazana kacho pourquoi parce que du so so mi makamini et les cas qui eza ko honorer comme nzambe. C'est-à-dire bah on a tout on irait et comme le roi peuple congolais comme moi en alerte on de tout nisco bino tant bino mo ba sala nzambe bozo mona ba image ya boy borolobani bozo lobani. Bon merci toko koloba ndeto bana sacerdoce problème na biso zali to tolérer malte to dénoncer kapenza to expliquer clair. Mais par rapport à l'image, il faut totalement mobile parce que pour la monnaie, on voit mis sur total. Peut-être il y a cahier na emo gacha pembe na total. Alors pour na minute on a expliqué que tricherie c'est un peu compliqué. Comme on a un numéro pour évangéliste qui a mis là je crois après émission na bengaye. Na lo baké l'évangéliste c'est ngamo na ki image. Parce que ça image à mukusi. Na monika ba komi tableau avoir qui mis sur pembeni. Bon peut-être qu'on a ça baba et puis mon dire baba na biso kala wana. Bon je ne sais pas izaka kaye na ye atie pembeni na mona zotala. Mais ko tricher na moi bon je ne sais pas biso kala eki ko tricher to ngo doki moi papier moi muke et na kaye ti. Ko tricher na kaye na moi to qui différent qui na système au bébé biso peut to ebi kezaki tam su mutu moi na moi muke na ye. Ako libérer pe surveillant moi muke. Surveillant examen, bah le mois mouké, boutique lié tâte. Parce que apparemment, on va me faire ça. Non, côté moi, bah la moi mouké, libérer surveillant. Toi, écoute, papa moi bon, à libérer surveillant mouké comme ça, il y a dans la facilité à tricher. C'est vrai, c'est niveau majouana, non mon antiza ouvert, je ne pense pas qu'ils a tricherie. Parce que né na omone la nenga vandeli. Na ba bandenge zana vie. Badagi en plein examen. Moto dans examen. Azuma kaya che pemeni sora comment stali so bazo tala ya boyi mo kudai ba benga oni bon pour ngai la isi bato bala na ngana na numéro na benga évangéliste Kizabi la suka na benga na tout net on a réponse non yam na la réponse claire dans la voix du peuple na ça va. Mais on a une question moko est-ce c'est permis pour un enfant de Dieu de tricher dans cas d'examen? Tricherie d'abord c'est mauvais sont obligés à tricherie. Normal, non, c'est mauvais. Tricher, il a bien été. Maintenant, ceux qui te passé qu'ils aiment à tricher. Mais ceux qui te retrouvent net Moussala Nzambe, honoré, tout bien pasteur, prophète, retrouver d'autres tricher. Dans la Bible, qui passé qu'ils aiment à tricher, dans tous les points de vie. Ceux qui te retrouvent Moussala Nzambe, à tricher, tout est le banni. Parce que Moussala d'abord Moussala Nzamba a triché. Donc pour la Nabi que Moussala Nzamba a triché n'était. Que a triché.
un auditoire, tali binda gauche droite c'est l'autre récupéré, je ne pense pas. Mais au évangile qui s'est mis total je ne pense pas qu'il y a comme tricherie. Et aka kaina emoko peut-être bois kabis. Mais ngasi na ebisi bana nzambe ngape na obenga na tuna. Maintenant to yena na ngambo ya mutu oyo alingi à faire scandaliser voilà pasteur Kizamina parce que en le faisant ayeba ki azosa le mot oyo salir pasteur Kizamina et au salir image na ye ba mona un pasteur en train de tricher. Oyo sa mutu ala nini. mais le long avant de répondre à attention au yamano ça même ça va nous tricher toi va nous tricher peu importe et là yamano ça mais tant il y a sali yango pour nous salir musa na nzambe lo oui mon frère Vincent tout ça les missions comme maman langi na papa langi combien de gens ba pesa biso ba merci ba kumisa nzambe ba to benginga ba lobi to satanda kité nde to landaka Vincent Chiluza kuki kuluba makambo clair par rapport à maman langi nzamba pambola donc to ba ki tangu Congo nyoso zo ba mabe Maman langi, mais biso to sale mission poto lakisa valeur à servant de Dieu. Lelo pe totala mutu asali intention na yewana intention azaki nango ya ko livrer to yebite azoluka nini parce que lelo na pa yakuta ye amino be mpa uti poto ala no tel okota mobanga okina kinanga otala frère uti paria aza awa. Mais moindre erreur mouké quand nous faisons qui apporte nos quotas photo au bino mo bondima te tout le monde père konde na 22h48 azo kota na hôtel ce kota la na couleur na ndo kota o na ke kota la muto uti poto mais intention na ye aka na besoin salir nzamba limbisa mutabongo pe tout ça la ngote to protéger ka basali nzambe oui le mal les ali tout homme est faillible tout homme est pécheur. Christ est aucun homme n'est juste, pas même un seul. Te protéger, comment te resal. Ko livrer bongo to zeloni. Muta filmaki a tia livrango a zeloni. Point d'interrogation. Voilà, chers amis téléspectateurs, bo toye barake basala nzambe bazara un peu moins particulier na biso batu normal boye. Bazara na ndenge na bango donc bango botikela bango nzamba jishara bango personnellement pour ngape je l'ai dit je donne mon opinion je suis contre ce que le méchant fait peu importe ce que le pasteur Kizamina a faisait le faire ne pensez pas que vous êtes en train d'aider Musala Nzambe donc ozo aider bala Nzambe té tant ozo sablo bon parce que yomo ozo filmer wana quand l'air obimago lo sai pe lisumu ne pensez pas que lisumu za na ba catégorie moko c'est un homme il n'est pas pasteur Kizamina aucun endroit il nous a dit qu'il est Jésus-Christ pour commettre erreur. Donc il est un humain comme tout être humain, il peut être failli. Alors quoi il s'ama dans les camos et tant où ceux qui ont montré vraiment que passer qu'ils amènent à pouvoir autricher fallait autant garder nos silences tant examen sili oyer ou approcher pasteur non pasteur na mona que on a nous autricher mais déranger ngai na ni prochainement autrichera souté pour moni di kamwane go toucher biso ba na nzambe ça devait se passer c'est ça ce qu'on appelle l'amour ce que vous avez fait ce n'est pas tu yo kanison dirait que au sambusi pasteur or que yo nous a plus mauvais que oyo ngola qui ça pour na passer qui jamais donc on est contre ces pratiques bana nzambe babi to touchera bango te basali nzambe bango bazana ndenge na bango ndenge nzamba kendanga na bango so ok na bible mona yeba David balaki l'homme selon le cœur de Dieu mais abomisa mutu mais nzamba benga l'homme selon le cœur de Dieu bango baza batu moko boye to kebara na ba jugement vers bango po okeba omona ko juger boyone okoisa mi ko leka donc faites attention parce que mutu abenga gizami na wana zela ye moko koisa yo ko luka to koisa na place na c'est très important mon frère bino bato bo lukaka ko scandaliser basala nzambe faites très attention prophète Toromi na suka ya isolo na biso lelo bande ko belé bazota la biso bazana ba problème basuki batamboli bazoye bate basala ni merci vraiment bande ko zolanda biso na livre Daniel babenga temps o babenga ngo siècle de vitesse siècle to boneza na vitesse makasu mabe ekomi na lolenge tozoye bandenga ko expliquer ngote bref on est total net biso na Congo to zona lokwa na Congo ba bar ezali di coin donc coin ti coin bar mabe ezali ku matana lolenge makasi le loyo le diable peut à matisi degré ya mabe degré yanko o ebakisami na niveau ya likolo otozo ko comprendre ngote alors lo na ngina yebisa ndeko zolandanga omoni problème zo déranger yo pe matasu na niveau likolo donc lelo na sengi mutu nyoso ngwana ka nengo zolanda yebaka yango komba bando bundiso na bandoki akala bango pe ba augmenter lisusu sans ya bitumba
ndenge pasteur ozona bando bundisa église no kala soko landi lelo bitumba ye lisusu makasi ndenge zalaka kala te tomoni ke nyonso emati pourquoi parce que ça siècle ya vitesse na sambeli pe to sambela ensemble na you pona lobanoka eloko moko mon frère ma sœur yo pe mati sa spiritualité na you donc exactement so banda ko sambela 30 minutes matape na 1 heure donc yo siko na minute o mata na spiritualité yango tolobi numéro yango wana to prier ensemble quand ngo zola nanga lelo to prier ensemble to kota na ordre prophétique na ordre sacerdotal et ça vraiment important quand ngo zola parce que ordre prophétique Bible lobi il est celui qui révèle ce qui est profond et caché mutamo prier avec précision yango za ordre prophétique donc o prier ka bezanga précision donc sambela no ka bongo bongo ozo lo roté yango Bible lobi vous demandez mais vous ne recevez pas pourquoi parce que vous demandez mal o yebitelo nya kosenga ordre sacerdotal au kotina kibonganga yako comprendre na bateau ba saloma be na ba piège place zo uta ozo kene na retour à l'expéditeur avec précision donc nego zolanda benga loba prophète to prier ensemble zamba pambola bino ndeka bolandi biso je crois numéro na biso ngoana pause déjà ça komeli biso benga na ba numéro wana nous allons prier ensemble na bi zolanda vous êtes déçus Nebino Zolando so bayana so ka bo prier Bible ngolo biso biloko wana kolembate Bible bitaki likolona seza ko exister mabero continuaka pe malamu ro continuaka ne te fatigue pas de faire le bien nous allons prier ensemble nzamba pambola bino et bino sur place vous allez benga na suka nzamba zangate ko pambola bino nyoso merci beaucoup na bandeko nyonso bozwi temps ko landa émission pe à partager en haut merci. Na parole c'est ça au caméraman assuré pour la prise de vie et merci l'espace OEO et puis ça biso opportunité à tout moment de retourner l'émission na biso chez Odilon Mampouya exemple à suivre et essayer monter ma mère na biso Rachel Musolongo ba fantasy avec le leader Henri Matushima toujours na pointe merci na bande tout le monde année prochainement na ba différentes choses na mission bye.